balingami bana mboka ya Congo na kati ya diaspora ya Cape Town pe na kati ya diaspora ya Afrique du Sud mobimba pe na diaspora congolaise na mokili mobimba epai nyonso oyo biso tozali na pesi bino mbote ngai molobe na bino mwana mboka papa Malachi Boswili to Steven Boswili na ye lisusu po te tolobela makambo ya coronavirus corona mensonge to coronavirus. Depuis année passée, décembre 2019, coronavirus ebetaki bongo na kati ya mokili epai wapi tomonaki na mboka Wuhan na kati ya Chine epai corona ebandaki. Alors Wuhan ezalaki bongo na confinement pe tomonaki bato bakufi ya solo tolokuta toyebi te kasi tomonaki bongo bato bakufi pe confinement na bango esalaki kaka 3 mois confinement esili pe coronavirus esilaki na Chine na 3 mois. Alors après wana nani virus ya corona ekobeta presque na monde entier. Na monde entier corona ebandi kobeta. Tomonaki na Italie, tozomona na ba information bato bazokufa na mokolo moko 600 700. Tomonaki na France bato bazali kokufa, mais est-ce que mambo wana nyonso ezali ya solo tolokuta yango nde tokodécouvrir na kati ya mission na biso ya mokolo ya lelo poto yeba coronavirus ezali maladie ya solo coronavirus to ezali maladie ya lokuta parce que na Chine esalaki kaka 3 mois mais na bamboka misusu na mokili bumba presque ti lelo lockdown autobing bongo na anglais lockdown to na français confinement ezali ko continuer et na Afrique na bamboka misusu ya Afrique lokola biso en Afrique du Sud ezali lokola corona yango tosomba yango kosomba ekoma ya biso tokoma na 5 étapes ya lockdown to confinement oyo epai wapi ebebisi bavie ya bato mosusu bakufi non pas parce que bazalaki bongo affecté to infecté na maladie ya coronavirus mais mingi bakufi na ba stress parce que babebisi baperdre misala baperdre bambongo baperdre business nyonso tozalaki bongo ya kokufa bato ebele bakufi na bastress bato ebele bakufi bongo na tension bato ebele bakufi bongo non pas na maladie mais parce que pe toyoki bamosusu babomi bango ya koboma na nko parce que bagouvernement nyonso ya monde entier basignaki bongo protocole. Alors na protocole oyo basignaki bongo na ONU spécialement na oyo babengi Organisation mondiale de la santé World Health Organization na anglais epai wapi bagouvernement ya mokili nyonso tu basignaki bongo protocole. Alors na protocole wana selon compréhension na biso ndenge mpe tomoni ndenge mpe toyoki batémoignage ya bato mosusu c'était prévu na mbongo bango bazwaki mpona mambo ya corona baprouver réellement ke na bamboka na bango corona ezali. Ce qui n'est pas vrai. Par exemple na bapays mosusu ya Afrique tomoni ya témoignage epai wapi baprouver ke non maladie wana ya corona eza maladie ya lokuta bamingi bakufi parce que badocteur babomi bango parce que bahôpitaux banéglige bango parce que bahôpitaux babomi bango parce que basignaki bongo protocole. Même na Congo toyokaki tomonaki bainformation epai bato bazopesa batémoignage moto akufi na liwa normal alors bato baye bapesa mbongo na famille 5 000 to 3 000 dollars pour badéclarer moto wana azali bongo na corona wazali kamba bomba te yebani. Donc d'après protocole au gouvernement ya monde basignaki na ONU c'était prévu bala ki sapé que na bamboka na bango corona ezali na bamboka na bango pe maladie ezali. Ce qui n'est pas vrai yango na kati ya émission oyo toko lobela bongo bakambo tel bongo corona nde na ko tchaba vidéo pour na ko expliquer bino oyo sutali ko lekana kati na mokili na corona pe toka ba témoignage ba scientifique ba témoignage ba docteur musu o bazali bongo honnête pe na bato bazali bongo affecté na ba corona nde ba ko expliquer biso nde tokozonga na sima nde toso lisusu. Merci beaucoup. Tonton ngai mobala don fiagi atanti na ngai asaki asida na mutuka anoke na hôpital basie baene ala secrétaire baba kuna
bakolora ya nini basi bakangi yango basala examen te baboyi batie bilamba babe biso batondima bazwa biso charge ebembe toboyi na biso toboyi eza na mwasi na bana bazwala mwasi na bana bateste bango aza nanga bazokosa biso makasi mutamela lisu te komika korona lokuta bazokosa bato bakomi lokuta aza maladi En tous les cas, ce n'est pas leur façon de s'alimenter qui est responsable de ce virus. Et qu'ils sont malgré tout les premières victimes d'un plan machiavélique mis en place pour réaliser un objectif encore plus sordide, celui de diminuer la population à travers la vaccination obligatoire qui va venir et qui sera rendue obligatoire par les organismes satanistes les plus pervers qui soient aujourd'hui, comme l'OMS, l'Alliance Gavi, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'ONU, première officialisation d'une société pédosataniste internationale sous prétexte de philosophie et d'anthroposophie. Il faut finalement admettre que les plus grands satanistes se dissimulent sous les titres les plus respectables. Bill Gates est actuellement le fils spirituel d'Adolf Hitler dans son rôle d'eugéniste, battant à plat de couture Mao, Staline, Pol Pot et tout autre tyran humain qui a nettoyé la terre de millions d'âmes innocentes. Son objectif principal à Bill Gates est de nettoyer la terre de milliards d'êtres humains parce qu'il considère que nous sommes trop nombreux. Et Bill Gates, c'est un eugéniste. Qu'est-ce que c'est qu'un eugéniste? Un eugéniste, c'est celui qui veut exterminer l'humanité pour son propre plaisir, pour son propre avantage. Posons-nous cette simple question, encore une. Et si les vaccins de Bill Gates étaient délibérément conçus pour contenir des substances toxiques que l'exposition à la 5G poussera dans les cellules, provoquant la mort généralisée par exposition binaire et la toxicité cellulaire subséquente. Imaginez simplement que dans les fameux vaccins qui veulent nous imposer pour lutter soi-disant contre ce virus corona nCoV-19, il y ait des poisons qui entreront directement en réaction dès qu'on passera dans un faisceau de 5G ou dès que un criminel comme celui qui nous dirige obéira aux ordres qui viennent d'en haut en disant ben voilà, à Paris tu vas augmenter la fréquence de la 5G. Et là on verra des gens comme en Chine qui tombent, boum, comme ça, comme des mouches. Ça sera exactement pareil. Et on dira oh mince, encore le coronavirus. Ah! Le 7 février 2018, l'Ox News Network publiait un article qui titrait « Le médecin personnel de Bill Gates déclare que le milliardaire refuse de vacciner ses enfants ». Si Bill Gates refuse de vacciner ses propres enfants, alors qu'il est le premier à les imposer à tous les enfants du monde, pourquoi a-t-il le droit de bénéficier de ce traitement de faveur? Pourquoi sommes-nous tenus de faire vacciner nos enfants alors que cet homme et ses fondations en tirent systématiquement profit? Ya solo tozongi lisusu ya bino molobeli mwana mboka Papa Malachi na kati ya Cap Congo TV 27243 nakanisi bino moko bolandi ba video na tie pe na kotia mosusu oyo bato bazali kopesa ba témoignage ete coronavirus ezali maladie moko ezali basé sur les mensonges. Nakanisi ba fièvre to ba grippe bato babelaka yango tout moment depuis kala. À chaque fois que saison est changée, surtout bongo na elanga,
tokoti na tango ya mbula tokoti na tango ya mbula tokoti na langa bato babelaka toujours ba maladie saisonnale eza normal mais oyo ya coronavirus nakanisi bolandi ba video na tche moto akufi na malade mosusu moto asali accident mbala moko ba déclarer coronavirus bazali kosenga na famille ba s'inquiéter te bango bakokunda nakanisi nyonso tolandi pe na ba video mosusu na kotia na otiaka ba evidence tolobaka na anglais evidence ba preuve na français pote bolanda bino moko bo tirer ba conclusion ngana koloba mingi te na kotiaka ba video bolanda bino moko bo tirer ba conclusion maladie oyo ekomisi biso ba pauvre misala mingi ekufi tokomi ba pauvre bato mosusu bakufi non pas pour na maladie to po babelaki mais bakufi pona ba stress ba tension bazwi ba stroke ba heart attack bazwi ba arrêt cardiaque pona souci akolesa famille ndenge nini akofuta ndako ya bato ndenge nini et surtout biso ba oyo toza na mboka libanda na mboka bapaya awa avant olala nano na ndako futi nano eza lokola hotel avant kota na hotel ofuti tout ofutaka nano ndako avant olala ofuti donc tozalaka te ke on ezaka na Congo boye fin du mois ekoki ofuti ndako te biso avant olala ofuti donc bato ebele bakufi na ba stress bato ebele bakufi na ba tension ntango azo raisonne ke no parle ya bato fona futa mbongo eza te bulo edaye bana bakolia ndenge nini stress mutala mungu na ntango mpe pa akweyaki na négligence ba docteur donc en hôpital bo ba négliger ba kipete ana corona akufi bango so pe ba bomi na nko parce que aza étranger ba bomi na nko tozala ba preuve belé ba témoignage ya bato ebele na mboka libanda oyo ba bomi bango na nko lokola pas à étranger mutako tuna biso azate mutako landela azate aleto beteka tonga kufa bato ebele ba kufi na négligence ya ba docteur pe ba musu ba bombi bango na ndenge ya coopération ya protocole ba signa ki ke bale bala bazwi bambongo alors il faut baboma batu balakisa ke non réellement coronavirus ezali mais ezali maladie moko selon ba témoignage tozoyoka ezali maladie moko ezali basé sur les mensonges maladie basée sur les mensonges na kotia ba vidéo mosusu sur les en anglais bien en français na kolimbo na lingala pour na compréhension bato nyonso nde tokutani lisusu ya bino molobeli mwana mboka Papa Malachi na kati ya Cap Congo TV 27 243 na banga eboya na banga coronavirus nalobi yakopesanga mbote mbote te be bonjour pamba mpona nini coronavirus balingami bana mboka ya bino molobeli mwana mboka Steven Bosweli Papa Malachi na kati ya Cap Congo TV 27 243 oyo ezali chaîne ya bana mboka chaîne na biso likambo ya kokamwa pe kokamwa te pamba te YouTube elongoli video oyo nauti kotia sika oyo na lokuta oyo ya makambo etali bongo corona ndenge ebomisi bato soi-disant mais la vérité est simple bato bakufi non pas na corona mais bato bakufi mpona ba stress ya bampiaka ba stress babulo esili ba stress ya ba difficulté ya kolesa famille ya kosunga mabota nde bato bakufi mais la plupart ya soi-disant bato bakufi na corona te yuto alongoli video na ngala bete na brisé to na break ba guidance to ba guide to ba régulation ya YouTube pe ya OMS Organisation mondiale des sorciers oyo bongo ezali sima ya coronavirus pe ba virus nyonso oyo toyebi bongo na mokili malheureusement mais la vérité est simple raison pour laquelle nako continuer koloba pote oya biso bana mboka peuple congolais to fungola miso to yeba ete coronavirus soi-disant maladie ya corona et ezali bongo maladie basée sur les mensonges
Et c'est surtout sur l'économie. Les mondialistes, nouveau ordre mondial, Illuminati, qui sont derrière le coronavirus, basali ko tester acceptance to obéissance ya bato. Coronavirus veut dire tout simplement acceptance to obéissance to soumission de peuple. Réaction à peuple vis-à-vis na lancement à coronavirus. Ils allaient tester pour préparer un nouveau ordre mondial. Bible la kisibiso était diable. Azali ko diriger mokili na ba entité o ezali bongo na mokanda ya Ephésiens 6 à partir du verset 12 où la kisibiso était nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces entités qui sont puissants, il ne faut pas les sous-estimer. Bazali bon on a besoin de bateau pour contrôler mokili oyo na direction à Lucifer le diable. Et bateau wana bazali bongo na sima. Tona kati ya mangomba oyo tobengi bongo na lopoto les sociétés secrètes. Nalobaki ete na koloba mingi na makambo tali bongo les sociétés secrètes tango na ko parler na ba sujet mususu. Mais na oyo tali bongo corona nazo ko effleurer kaka ete boye de diriger à mokili oyo. Tout dirigeant ba système ya chose ya makambo ya mokili oyo c'est le diable qui est la base ya souffrance ya bato base ya maladie nyos to ya mokili comme pe na coronavirus maladie basée sur les mensonges lokuta c'est la lokuta. Yango esengela biso to milengele pamba te diable la posa a lancé bon un nouveau ordre mondial pour te appeler sabato marque de la bête. Na ko répéter les sous marque de la bête bato ba kozango forcé te bazwango bongo na bopete nyonso pamba te tala sini lokola ya coronavirus misolo ezate musala ekufi okovivre ndenge nini soki baepesi yo choix tia manzaka mankoi po te ofuta ndako po te olesa libota na yo tokopesa nyonso ya ofele nakanisi bato via souffrance dia souffrance bato bakotia manzaka mankoi na regrette penza mingi te parce na yebi que la vérité blesse YouTube longolo vidéo na ngai ona tiaki bongo pona koloba makambo ya coronavirus o ezali bongo maladi moko penza ezali ya solo te batémoignage ezali ebele mais esengela biso milengele pamba te le coronavirus soi-disant maladie soi-disant virus ezali bongo juste sur l'économie. Les tests des mondialistes, les tests des Illuminati, satanistes, nouveau ordre mondial Illuminati, pour Nakota la bongo, obéissance des peuples, la soumission des nations, pour te, tant que lancer nouveau ordre mondial, bato base la bonne résistance te. Yabino molobeli mwana mboka, Malachi Bosoli, Steven Bosoli, Nakatia Kep Congo TV 27 243. Numéro à téléphone 078 40 90 244. Pour nabaye obazali bongo li banda ya Afrique du Sud plus 27 78 40 90 244. Mwana ngando akufa kana mbonge te banda mokili banda mwana ngando akufa kana mbonge te tokolemba bango te tokoloba se bosolo na o etali bongo Illuminati les mondialistes o bazali ko gaba lancer bongo nouveau ordre mondial nde to sololi nde to continuer ma solo bongo ya coronavirus.